Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na balandina so ya tindika télévision ba mbote na bino Nelly Bolumba za awa toujours pour na komemela bino ba information ya bien ba actualité ya kitoko mbote na nga na rifin ki sombe na papi keli ba boss na nga ba mbote na bino na bossa ni pete mbote na nga na Dido Gabana o asalaka Nelly Bolumba po azala ba mbote na yo pe Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na Londres na bossa ni te Luka Lucas ba mbote na yo pe bisika ozali balandi ya tindika télévision a toza bongo na 11e rue toye a pour la mobilisation eza bongo 6 ans depuis Kondo Tshisekedi akufatika biso toza awa na 11e rue bomoni ba combattant ba lenyoso ya UDPS bazo sala mobilisation na bango pona tokende bongo na mausolée bisika o wapi bataki nzoto ya Kondo Tshisekedi tokoma wana na mausolée biso tindika toza toujours présent wana pona komemela bino toujours ba information ya bien tokotambola na bango banda a na 11e rue tina mausolée kuna bisika ezwami poto memela bino toujours information bien tolanda merci. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça na bino na All Nation Store et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo surtout toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road postcode na N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, ou leki mouke pavement au mati kabiso au monde na soukawana. Ou soit sur outil Bushcroft, on a 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'ibosson abiso ao. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L, nde obetu makolo quand on est au restaurant Deluxe, soroye au monde abiso ao. Tout ça va produire surtout, tout ça va carton surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko surtout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout aux musulmans. So si mosquée, tous à fond mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christ, de ba chrétien, tous à awa. Boya pebino, tous à zelabino, so si ba church, parking is afri, boya, vous allez shopping namno, tous à ti sous 22h. Delivery, et ça na link mo beto cher, so reçu link ango. Au cliquer au côté nakati ba produit dans surtout les ankati fila basket na yo et puis au check out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyoso tout quand tout ça là au sami on a tout ça deux options tout ça delivery tout ça na pick up. Anto un leader charismatique mutu oyo zalaka comprendre et donc c'est que wa mulumba yango lelo toye tolobi ke c'est que wa mulumba aza vivant na kati ya ba combattant c'est que wa mulumba aza vivant na kati ya ba combattante c'est que wa mulumba aza vivant na ba congolais nyonso parce que incarnaka idéologie incarnaka ba esprit ba nyonso wana bazaki pa na conférence Tshisekedi yango wana biso to incarna idéologie Tshisekedi netoye lelo tolobi ke toke na mausolée toke na opesa le kumu et pas tata mulimu oyo apesa biso idéologie na ye tata mulimu Tshisekedi netokendele ko honorer ye na mausolée kana maloba nanga nabaki nini Tshisekedi a profité Tshisekedi est vivant il est vivant parmi les combattants et les combattantes yango tokende kopesa kotele mise mulimu wana kokosa na te soko sokende na caméra na yo senga pe Tshisekedi c'est papa Tshisekedi ko za vivant c'est biloko te c'est biloko na c'est kala biloko wana bana biso kala wana tola posa ngonelo mama na sepeli ndenge boye ba caméra na moni encore bilonga combattant kala ba journaliste kala ya opposition le bazana pouvoir oh bana ko te pate donc ba kashila
na Ange Kachila na moni bino sepeli makasi toujours se diriger vers Kingole kuna bisika to kenda kotika nzoto ya Tshisekedi mulimu te. Merci beaucoup. Sako esengo mingi komona bino. Mwana mboka esengo nini komona lelo yo toye ko filmer po babomaki bato nde batandaki ba cercueil awa te. Tomoni bino bolati malamu bozo banza nini moko lelo. En tout cas ndeko esengo ezali mingi. Esengo pona nini lelo tozo kanisa les 6 ans uta kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atika biso azonga omboka tata esika zali apema na boboto esika zali vraiment apema na kimia nyonso pona nini musala atikela biso yangoyo ezobota bambuma musala abundela mboka yangoyo ezokomonana na kati ya mwani na ye otobengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo musala ezokomonana na kati ya bana oyo ye moko aboti ba oyo tozana bango ba JP Claver ngala Mulumba lelo andimi akanisa penza mutu oyo asala de Jean-Pierre Claver ngala Mulumba akoma na monde politique kokoma na monde politique lelo ezali blague tende ezali blague te c'est juste que tant ozo ko incarner idéologie ya père fondateur o to bengi Etienne Tshisekedi wa Mulumba o tozo kende ko kanisa lelo na yango tolobi boy Etienne Tshisekedi akufa te mais alalande ko soge mona ke no Etienne Tshisekedi akufa lelo bolinga bomona bato tozana na siège tozana na siège nde bozo komona bato epai na epai mais toyebi ke ti tokoma muzole ata esika kobwaka so ekokosala lisusu te. Ce n'est que l'esprit tshisekidiste qui travaille à nous. Ce n'est que le sang tshisekidiste qui travaille à nous. Alors, Tshisekedi, c'est toute une philosophie. Toute une philosophie. Oyo, ndenge biso toyemaka, tokolala, tokolamuka, kaka, tokokanisa, Etienne Tshisekedi. Oya lobana biso, bomizwa en charge. Par cette voie-là, il y a commis en charge. Tant que mis en charge, les lots tozo bon somi, ndenge sengelaki. Les lots tozo bon somi, ya maloba. Les lots tozo bon somi, ya justice. Les lots tozo bon somi, tina makambo ya kotanga. Ko tozo komona yango lelo Félix Antoine Tshisekedi atie yango makambo bakomaka kokoma na ba mikanda. Mais pona ko salisa applicabilité nango esalaka passe. Esalaka passe. Yango nde toye lelo mingi ya koloba penza pona awa ezate. Avant ko kende nde tolobi toya nano tozwa force na esika tata abandaka kofanda tongo midi pokwa abandaka kokela mibeku kosala nyonso poete makambo etambola ndenge sengeli na mboka na biso nde tolobi tobandi awa ti tozokende kofanda esika nzoto na ye epema. Donc kuna tolobaki te ke tokonda ye me nzoto na ye epema nde kuna po ntango nyonso ntango tozana ba makambo tozokimelaka se kuna ale tolobi na ye papa biso bana na yo tosale nini toye mais tala makambo ezoleka na mboka na biso tala makambo ezoleka na parti na biso tala makambo ezokotambola te boye 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 ye kuna alakisi biso bana na ngai bosala boye bosala boye bosala boye yango wana omoni biso totelemi awa lelo Toto ndio matondo mingi oyo kondo Etienne atika kibiso tokopesa bino maloba tokotana no mais tozona no bobenisi après tokopesa bino maloba Toto ndio matondo mingi balandi mona 12 ans nyonso bakolo ba chaîne bamote belé na otiko kufila mwana mwana ngai ya liboso ya mwasi tiki bana mibale l'autre côté na mabele une semaine et 2 jours mais tellement communication eza musala na ngai na lobaka na mutuna mama otuni ngai vraiment mutuna kitoko ya liboso na kopeso nanu
souvenir ya munene oyo Tata Etienne Tshisekedi na mabele atikili biso ezali IDPS. Parti munene ya IDPS ekotikala kobunga te ata mukolo moko, ekotikala pe kolimwa te. Souvenir ya mibale oyo Tata Papa Etienne Tshisekedi atikili biso ezali komona souvenir ya lit oyo tolite pendant 37 ans. Lelo eboti mbuma tozali na président Félix. Président Félix epona biso tozolo bazali mwana ya Etienne biologique te, mais azali mwana na ye na politique. Puisque bato ebele balobaki o Tshisekedi ya bombeli biso politique alakisi mwana na ye te. Mwana na ye biologique te, mais mwana na ye ya politique. Félix aza mwana Etienne ya politique. Nde souvenir munene Tata Etienne atikili biso yango wana. Soki Tata Etienne abundaka te, abima leader te, Félix alingazwa pouvoir te. Mais nde atikili biso souvenir ya Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine azali président de la République, ezali fruit ya Etienne, ezali lit ya Etienne ou alitaki ekoi na maite ekoti na zelo elimwete, mais eboti mbuma lelo tozana président de la République oyo tobengi Fati Béton. Ezali souvenir munene oyo Etienne atikili biso yango wana. Ya mibale lelo monde mobimba bandimi démocratie, bandimi état de droit, nani akosango na RDC ezali Tata Etienne abundisa Mobutu na bike na papier. Lelo abundisi pe Kabila mukolo, abundisi na Kabila mwana. Lelo tozana pouvoir. Ba souvenir eza ebele mama otokolo bateneti nga mwana 12 ans. Na yebaki politique te, mais na bimi na école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Eza souvenir otala ba mama, ba papa, bana mike batikali lelo bayebi état de droit, mutu amiyebi état de droit na démocratie, c'est-à-dire quoi? Oye Papa Etienne atikili biso souvenir ezali ke mutu omiyeba makoki na yo, omiyeba bo mutu na yo, ndengo zotambula na pays na yo. Est-ce que ozali libre na bo mutu na yo? Il faut miyeba bo mutu na nde eloko Tata Etienne atikili biso yango wana mutu amiyeba ke oui nazali libre na otambula na pays na ngai, bo mutu na ngai za ndengeni na lungwe na buhumbu ya bamindele na lungwe na buhumbu ya bato baza koreje mboka oyo nyonso wana ewuti na école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tamba zo benga docteur en droit. Soki olani na koboya te lelo bato nyonso bakendaki wana balandi ba parti mususu lokula balambert bende ba Eve Bazaiba ba Shadari bango nyonso bautaki na école ya Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bushabu nyonso bautaki na IDPS. Mais bazongisi kasi bon bakende eza lukula Bible te mama yango balo mwana 12 ans lobaka mingi na lobaka mingi eza lukula Bible mwana akimaki ndako kwa papa na ye akendaki abungi tangu mwana anazonga papa yambaki ete papa yambaki ye, c'est-à-dire babushabu bango nyonso bakendaki siko bazongi to yamili so bango bayi ko reconnaître idéologie et pas Tshisekedi. Mais nek Tshisekedi azana mabele wana Tshisekedi akufite Tshisekedi aza vivant puisque souvenir ya Tshisekedi za ebele tozo mona idéologie ya Tshisekedi, c'est-à-dire Tshisekedi azali mutu ayebani monde mobiba atiki ba souvenir ebele. Lelo tozana président ndenge na utai koloba Félix na lobi bien, je dis bien ce qui Etienne abundaka te Félix alinga so pouvoir te, mais azui pouvoir puisque tozaki na leader oyo abundi 37 ans. Yango na biso nyonso ba pasteur ali na zolo ba libre na tamula libre puisque na uti na école big ya politique ya Etienne Tshisekedi. Nde yango tozana ba souvenir ebele ya koloba omoni pe monde mobimba bakomi kolanda oyoki balobi nini tata wana kabike na papier mundu kitenini te metolongi mais za na ba parti mususu babunda ti lelo elimwe bazwa pe pouvoir te, mais lelo biso tozwa pouvoir IDPS tala lelo tokende kotala ina muzole souvenir yango wana po yebaki ezali akufite yango na utikolo bao tala ni panda batu batondo za journaliste botambola oyo za chaîne tindika oyo mwana 12 asepelaka nango makasi marqué pardon yango wana libande ya plein tozokende na muzole wana tozokende kotala photo tozokende kotala esika batie nzoto na ye
si basouvenir yango wana akufi te po soki moto akufi alimwaka libele me oyo atiki basouvenir tala nsima na yo bamama bazoya ebele bato baza ebele c'est-à-dire etienne akufi te atiki basouvenir ebele idps ekolimwa te idps ezamba eza mopepe econtinue bino moko botala bamama ndenge bazoya eli kolakisa ke etienne atiki basouvenir ebele ebele bamama nyonso oyo oyo bayebaki politike te lelo bayebi politike bababa toza mpe na bababa oyo balobaka te bazali awa bazolandaka politike ya etienne tshisekedi wa kolumba c'est-à-dire etienne atiki basouvenir ebele tokoloba mpe na mozole puisque temps eza moke ezali mwana 12 ans oyo bakolinga kosepela bakosepela puisque naza na matanga ama journaliste tosepeli mingi ngai nazali combattant mobilisateur ya UDPS na uti province ya Kwilu. Journaliste na kopesa bino exemple na uti na Kasai na province ya Kasai babotoli nga lopango na pouvoir totalitaire passé lelo état de droit oyo papa Etienne Tshisekedi atikelaki biso na kei na sukumi bangonzi ti à cause de l'état de droit na récupérer lopango wana na mboka Chikapa oyo bakonzi bazwaki na dictature c'est-à-dire des souvenirs munene apesaki biso courage. L'homme c'est la détermination, d'où combattant aux Alakandé na détermination. Merci maman journaliste. Bisezo continue koya batu bazo ya pe belé en tout cas eza avant goût. Il y a stade de martyrs les 11 bozo mona bino moko mobilisation eza tellement fort mais ya mausolée eza pena forte. Eza ndeka avant goût mais beaucoup mona donc tout ça na permanence à IDPS na 11e rue limité sika kani kondo Etienne Tshisekedi de fin de limité a tikela kibiso yango donc tindika tozo tindika kaka toujours tozangite toza toujours wana to koma tina mausolée beaucoup mona nyonso eko salama na bokasi ya les boss Rifin Kisombe et Papi Kelly donc yango tindika eza toujours na terrain à disposer mituka pona biso tindika ache mutuka kutu pona presse to kende nango ti mausolée bozomona tozo ambiance ndenge zo leka na permanence à IDPS en tout cas eza la partie moko pour moi makambo bozaka na partie moko donc c'est l'IDPS donc partie de masse partie mouvement c'est l'IDPS yango lelo ça jour ya kokende kolela Sphinx tellement papa yaki yango moni bazelaki l'aider les camins lelo tozonya tabongo mabele bozomona donc
C'est vraiment une journée historique. Pourquoi? Parce que le Sphinx de Limete Etienne Tshisekedi wa Mulumba le lotoye ko célébrer 6e je dirais année naye après Kokufa, donc Bandato Akufa Tokundaye, ça fait 6 ans et le lo toyaki pour commémorer ensemble au monitant toyaka na bisika oyo to se rappelaka na oyo ezalaka lutte ya Etienne Tshisekedi et pour na biso ba combattant ezalaka réarmement moral et pour ça biso to se fixer makasi sur les objectifs et au biso to asignaka ensemble na ye pour l'intérêt général de la population. Bon, pendant les 11 heures, jusque-là, je n'ai pas encore la confirmation. Il semblerait que ça a été reporté à une date ultérieure. Donc j'ai dit il semblerait, parce que je n'ai pas encore une confirmation sur cette date-là. Non, écoutez, Omoni Bandeko Bayembaki Fatio et Belamande Sili, peut-être Baronde Bayebaki que Fatio Morabi que premier mandat n'a Sili. Tout le monde le sait. C'est juste un rappel, mais moi je considère ça comme étant un rappel bidon. Pourquoi? Parce que ils ont été manipulés par le cardinal Ambongo. Et vous serez d'accord avec moi que dans ce stade-là, il y avait le jeune de l'église catholique et aussi le catéchiste de Bazalaki. Donc c'est l'église catholique, en quelque sorte, la jeunesse de l'église catholique, qui a voulu juste nous dire, le Kola Ambongo s'était opposé plutôt au chef de l'État, jusqu'à Nakozanga qu'on reconnaître que c'est lui qui a invité le pape, Namukolo Yamisa, et de la même manière que a utilisé qui Bajen Wana Bilenga Mwinda et Konso, pour chanter que Facho et Belamande Sili, croyant que ça pouvait faire quelque chose na vitesse diplomatique au Facha Zanango. Malheureusement, c'est une goutte, je dirais, dans l'eau, dans l'océan. Donc, une goutte d'eau dans l'océan, ça n'a rien fait parce que Bisomoro tu as dit que mandat Facha est aussi là. Yango Zali qui a organisé l'élection. Donc, si Fachi ne savait pas que son mandat était arrivé vers son terme, il n'allait pas organiser les élections. Donc, si on organise l'élection, c'est pour dire qu'il arrive déjà à la fin de son mandat. Le premier mandat, il a le second mandat que la population, le peuple congolais va lui accorder avec au moins plus de 75%. Merci beaucoup mon frère. Non pas avec le PNP, mais beaucoup avec beaucoup de
coordinateur. Mbote. La cérémonie qui nous réunit en ce lieu, à savoir le moment de la proclamation de la parole de Dieu. Vraiment, nous avons merci. Merci mingi na président de la République Félix Antoine Tshilombo. Toye na simanaye. Vraiment, tokotika ete adalaki moko ya papa na biso oyo amarkaki na tana biso. Lelo eza 6e anniversaire ya Dei nae. Fondation Mbika IP etikali simate. Et parce que matanga ezalaka esika ya mutu nyonso. Et yango toyeko lakisa pe pasi na biso pe kokabola esengo na biso na président de la République. Première lecture. Elle est extraite de l'Épître aux Hébreux au 13e chapitre. Oui, biso tozo senga na ba oyo nyonso ba Rolanda biso vraiment Fondation Mbika itoza le verbe na biso tolobi ete il faut tozala na verbe manger. Tango Mbika ya zolia biso nyonso pe na sima na ye tozolia. Tolingi batu baya ebele baya kolia ndenge biso nyonso tozolia tolia elongo. Tolia biso nyonso. Parole du Seigneur. Lecture que nous entendons. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous prions de vous tenir debout, hors de Dieu, selon que le saint de ce jour saint-Luc. Assemblée évêque de Mbujimaï, honorable président de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, chers membres de la famille, distingués invités, shalom. Je comprends que s'agissant du sphinx Étienne Tshisekedi Moulumba, docteur de ces hommes, c'est pour qu'enfin nous racontions aux générations futures que le Congo avait un grand homme, que le Congo avait son sphinx, que nous racontions que le Congo avait son premier docteur en droit, que nous racontions aux générations futures que le Congo avait son leader charismatique, que nous racontions aux générations futures que le Congo avait son cerveau moteur de l'opposition politique, que nous racontions aux générations futures que le Congo avait son candidateur de l'état de droit, que nous racontions aux générations futures que le Congo avait son leader charismatique, que nous racontions aux générations futures que le Congo avait son tenant, si pas son père, de la démocratie. En évoquant le souvenir du sphinx aujourd'hui, nous voulons raconter aux générations futures que le Congo avait sa légende, que le Congo avait son B-52, docteur Étienne Tshisekedi Moulumba. Oui, en évoquant le souvenir de cet homme, nous voulons que les générations futures retiennent que Étienne Tshisekedi a vécu et qu'il vivra à jamais. Sa renommée, son idéologie et son nom sont transmis de génération en génération, tel un héritage sacré et une sainte tradition. Nous voulons aujourd'hui, en ce deuxième moment de ma prise de parole, en évoquant le souvenir du sphinx de l'imité, comprendre que Dieu de Jésus et l'injurie même lui dit: souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Quand nous sommes venus en ces lieux
pour évoquer le souvenir d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Nous voulons que Dieu se souvienne de lui. Et comme Dieu se souvient de ceux qui l'invoquent, il se souviendra de son serviteur qui a lutté pour un Congo meilleur et pour un État de droit. Nous voulons aujourd'hui continuer dans cette même lancée, demander à Dieu, parce qu'il s'agit d'évoquer le souvenir. Nous voulons aujourd'hui que le Seigneur se souvienne du Congo, ce pays grand et majestueux, ce pays riche. Seigneur, avec toi, maintenant et dans le siècle des bazo continuer koya bozo mona ambiance ndezo leka siko ambiance awa toza en tout cas bonne forme ambiance ezali bato bazo kota ambiance zo continuer plein de gens na kati avant goût ya stade le stade de Martyr bon mona en tout cas plein ezali awa plein na plein ambiance totale des personnes mobilisées comme un seul homme pour un jour à Sphinx. Le 7 janvier, nous avons rendu une ambiance en tout cas. Demain, le pain de la vie et la peau du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Étienne Tshisekedi, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons particulièrement à tous nos frères et sœurs victimes de la guerre de l'Est, victimes de la guerre en Ukraine. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Enfin, nous implorons ta bonté. Avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
à ton Fils Jésus le Christ. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour ton serviteur et Père de cette Église. Fais que purifié dans la Pâque de Christ, il est amateur. Ah, oh là là. Combattants et combattants, mesdames et messieurs, nous avons préparé un mot en mémoire de notre héros, fait docteur Michel Tshisekedi. Mais par respect de la parole de Dieu, comme droit de la parole, je préfère que la parole que nous venons d'entendre puisse prendre place dans nos cœurs. Qu'à cela ne tienne, je tiens à remercier toutes les autorités qui ont fait les déplacements, tous les responsables politiques qui ont fait des déplacements pour honorer la mémoire de notre héros national.
Général du parti. Mbote Mama Ange. Moi, le mani ne recolle pas la mine. C'est la mise à bon à papa et Jan Noisé. Et dans moi, le papa, oui, ça n'a pas de ouais, ma esengo ezali mingi. Esengo ezali mingi pona kokanisa oyo asali ke lelo biso tozala. Oyo asali ke lelo mokili mobimba endima ete Congo bonsomi efandi. Na yango uta kufa lelo akokisi 6 ans bandati kabiso lelo penza toyaki basala misa miye oyo tuko salema pona kotono mokonzi nzambe kozongisa lukumu epana ye pamba te yende mutu apesa biso kondo Tshisekedi o azalaka kati na biso yepe mutu alubi ete azonga kaka epana ye na yango nde toyaki lelo kotonda ye botondi kosenga yete abatela ye na ndako na ye asala ete mabe autrefois asalaka ntango azalaki na mokili ye moko yeme yakoki kolimbisa bango apesa ye penza nzela ya bwanya nzela ya kimia afwanda penza na boboto me esika azali tozosenga kaka akontinue kosambela mpona biso bakongole kosambela mingi mpona mwana wa ye Félix Antoine Tshisekedi oyo azali lelo mokonzi ya mboka yango nde tozokomona Etienne Tshisekedi ya solo akomaka mokonzi ya mboka te me atikela biso elombe lelo mokili mobimba
bazoko ganga bazoko mona me biso nyonso na bango na biso bazotala ndenge nini Kongo ezobonga na mayele ya Kondo Etienne Tshisekedi oya kotisa na mitu ya bana ndenge totikala boy yango ne tobisaka batu Etienne Tshisekedi certes azalaka mutu mais lelo Etienne Tshisekedi vraiment c'est toute une philosophie au tobengi esprit tshisekediste. La doctrine wana eza na kati na biso. Tozo tambola nango, tozo lala nango, tozo sala poete ekenge ezala na kati ya mboka. Soki toza na mai na kopesa na badiaspora bakolanda bino te pamba te bazalaki na koyoka oyo bino bokosala po ete bango mpe bazongisa makanisi na bango mpongo kotika na kati ya bato. Merci beaucoup mwana mboka. Lelo mokili mobimba ekoyeba ke bitumba oyo Etienne Tshisekedi abunda ezalaka bitumba yake démocratie totale ekota na Congo na biso. Diaspora mobimba esika bazali na bandia ke makambo biso tosali awa na kolanta na bokonzi ya CG Kabuya mokili mobimba basali yango. Mwana tu ya IDPS asali yango. Azoko kanisa bolamu tu Etienne Tshisekedi asalela biso na mokili oyo. Surtout particulièrement na Congo. Makambo ezebele soki tolobi to fanda to banda kotanga mususu tokolala lawa mais makambo esalemi ezali ebele mingi toye awa pona kopesa kaka matondo mingi matondo merci esika azali afana na kimia nyonso. Merci beaucoup. Grâce à Tshisekedi déjà président Félix, grâce à Tshisekedi déjà Augustin Kabuya mwana Bouté, grâce à Tshisekedi déjà Obabeni gardien du temps. Tous la mission moko, mission na biso ezali ya koétablir l'état des droits. De l'autre côté bisaye alongola balarme pinzolu azalaki nango lera amonaki biso tokomaki na mwa bitumba kati na biso. Tosigner pour conserver pouvoir mpe tosala remise et reprise na Jésus-Christ. Na minute oyo toza bana oyo balobi biso nyonso na nsima ya président Félix mpe na bokambami ya oyo babengi mwana mboka CG Augustin Kabuya mwana Bouté. Tshisekedi eloko oyo esala exception par rapport na ye na bapoliticien misusu azalaka politicien arc-en-ciel te, c'est-à-dire couleur oyo na midi couleur oyo boye azalaka caméléon te. Tshisekedi azalaka na constance politique, il n'avait pas la paix, c'est-à-dire abandaki kobanga ata eloko moko te par rapport na badictature avaccina biso. C'est toute une idéologie oyo tobengi tshisekedisme. Yango nde bomoni lelo na ye na oyo babengi armée de bâtisseurs tshisekediste oyo eza lingomba oyo nasala po tosoutenir IDPS mpe tosoutenir bakambi ya IDPS Augustin Kabuya. Que le président, que son âme repose en paix, a comment remporter victoire dans les élections sur tous les plans, même au Babengi, il y a des élections, il y a des députés, et cette fois-ci, et Rosalo Babengi, la coalition inutilité, allié Bayako Wanga, na Babengi bilan, et Rosala IDPS avec Babengi 400 députés, na Kati, Yao Balobi, Assemblée nationale. Wana toko appliquer programme Nabiso Balobi à le peuple d'abord à la lettre et le peuple à cause de la paix et du pain. Beto, toujours